Bien, tu fais, bisous les camalobana et tu veux toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote nabino tozali na esengo ya koyeba ke bozali ebele liboso ya chaîne YouTube nabino. Chaîne YouTube ememelaka bino d'information pertinente esalelaka bino mpe baanalyse sur basujet na badomaine ebele eza koleka na mboka na biso. Lelo actualité ezali dominé par premier cas ya mort à virus COVID-19 dit coronavirus na République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Vous dites que le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a annoncé que RDC connaîtra 5 nouveaux cas, tout à 18 cas, peut-être qu'au Malango 23, puis le sous a annoncé qu'en fin de compte, tout ce qu'on a enregistré, quand il y a des il s'agit d'un Mutumoko il y a 43 ans, mais docteur Eteni Longondo, ministre de la Santé, a fait si détail était sur identité il y a mutu oyo a kufi mais na ba recherche nabiso touti ko tozui possibilité à entrer en contact na moko ya ba voisin na esika wapi avandaka nde tozali ko benga esiko na nzela ya téléphone tokoka ko tuna ye muke ambiance ni ezali ko leta na entourage na ye par rapport ya nouvelle oyo et aussi kokota na proposer bino boyo kana no conversation oyo bongo na sima tozali ko zonga pour conclure. Merci beaucoup Boza, na DMTV. À tout de suite. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour. Awa chaîne YouTube DMTV Nde et Bengio te remercie Ndenge Oyambi Biso. Est-ce que vous avez disposé à répondre à quelques questions à Biso? Problème est allé. Merci beaucoup. Alors Toyoki Biso Nyosoto na Kinshasa que Toyoki ko soit premier cas. Il y a mort na maladie oyo bandai ko sévir depuis Chine pe kiti na Europe coronavirus toyoki que tozuka liboso et que kawana semble-t-il azali moko ya ba voisin na yesko zo confirmer biso. En tout cas na confirmer yango kawana ndenge boyoki ezali bongo penza mutu aliboso nga na yoki penza na Kinshasa akufi penza na virus ya corona eza penza mutoyo akufi penza lelo na quartier tolamuki na kolela bato bazolela akufi. Est-ce que tokoki koyeba kombo ya aveni na ye balabala azali kovanda mpe eza na commune nini? Oui, aveni Maman Voulou fait. Maman Voulou fait. Ezali na bandal mais na ngambo ya mutu soki yo ozouta kitambo magasin ozoya okomi na baka yao il faut zwa gauche na yo soki ka bokomi na gauche wana ozokota na quartier wana bokoleka mai ezalaka na barrage ezalaka wana porte de garde ezalaka place wana soki kaka ta place wana botuni quartier mobimbe yeki mutu nyonso akolakisa bino ndako wana. D'accord, donc aza mutu aza kovanda wana kala to akotaki kala te? Te tosi toumeli na ye tosi toumeli avandaka awa aza na mwasi aza pe na bana. Boyebi esika azali kosala? Oui, toyebi. Aza kosala wapi? Aza kosala na ye na certain maître. Ok, aza docteur, hein? Oui. Mais azaleka na INSS ou bien akomaki na gouvernement directeur de cabinet adjoint yo? Bon. Oui, comme il est médecin, azalaka kaka munganga na hôpital, je ne sais pas, atikaki ou atikaki, parce que toyebi pour le moment, akomaki na gouvernement, akomaka directeur. Merci beaucoup maman, mais quoi il s'agit de ambiance zandenge nini? Est-ce que bato bazana inquiétude makasi parce que tu dis que mingi bazalaki ko mona yango na musika ko kanisa parfois tango
ministre de la santé a annoncé qu'il premier cas mingi bazali kozwango ka lokola ba aventure ko lobaka tali yango pona mbongo est ce que na quartier batu baza ko réagir ndenge nini? Ah, c'est ça tristesse hein. C'est un bon merci en tout cas nous tazolela docteur. On se n'a pas zolela yi. Donc eza na regret ya kosakana te. Donc quartier le lo ambiance mawa donc nakolo bezaki mawa. On a senti que de pleurs. Ça va te dire, ah, c'est lui qui m'a dit, donc, il va te dire, c'est pour ça l'année. Et quand on a approché, c'est bel et bien lui qui était décédé. Alors, quand la route qui m'a bien beaucoup de qui les maladies se manifestent. Les maladies se manifestent et qui est déjà dans l'hôpital, mais que il y a des voix. Donc, maweza ebele ya kosakana te. Bon, tozaki kokanta biloko yango ya musika. Bon, nazomona yango ke komi pene na ngai, donc esali mwa kobanga moko boye. En tout cas, yango wana bon, nayebi te soki nabakisana wana mwa likambo na kobakisa. Oui, bien sûr, tozoyoka yo. Naingi naloba boye. Likambo oyo ntango nabeti lisolo mokolo moko naoleka na nzela nakuti bato discussion nabeti nabi te bose trompe botisa kose trompe boye maladi détrompez-vous esi ekoti d'ailleurs mon voisin namoni na miso tomona na baservice ndenge ezoya kodesinfecte ere ya salongwe bato balingi te bazondima te balobi ekoki kokota wa te motokoki kobela esuka kaka kuna na poto Wanine batu bazokota bazouta kuna pe bazokota awa mamizotambola bazondima ngai te bana bilelo kwa bolonde na miso batwana na tari kaka bango boye et voilà lelo ekomi réalité yango tomoni lelo conseil na ngai en tout cas na bato nyonso bazokota bato batika kokosa penza bato kezate iyana sida ezalaka boye bazoyebisa biso bato baoloba non syndrome imaginaire vous décourager les amoureux lelo totuka wapi balingi yango te soki baza na teme balingi bapreuve ekozala nango bakokoma ntina gouvernement et d'ailleurs information epesamaka na top congo e mokonzi moko azalaki kobela alobi ke eutaki na directeur ndenge autaki voyage de l'Europe, biso tolandaki yango penza na radio na top Congo. Merci beaucoup. Merci Nengo Ndimaki pour répondre à ma question na biso. To souhaiter na une très bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Voilà, donc Boti Kolandawana conversation téléphonique au Toti Kozwa. Na cadre toujours ya reservir bino na compte ya DMTV chaîne YouTube na bino to sololi na madame Oyo Bolandiwana. Nous avons fait exprès ya ko décliner identité na été pour une raison évidente que autorité ya mboka notamment ministre de la santé a décliné identité à moto à Koufité. Nous ne voulons pas contribuer peut-être à la spéculation, mais du moins tu vois qu'il y a information par rapport à voisine naïe ou à petit détail côté nini mutazala iko vendre. Je pense que ça d'information que vous allez vérifiable à Tangina Combo est venu yaye motu et ça l'information que vous allez vérifier certainement. Donc voilà à Pessi en tout cas témoignage mais expliquer biso un peu climat ni neza ko régner na entourage ya docteur ndenge ba benga kayebo bike biso na Kinshasa soki na venu bozakata na infirmier moko to docteur to médecin soki mwa mutu pasi to kimaka mbango ke koluka ya docteur boni ngaya wa boyi ezalaka bongo na familiarité nde to vivaka awa na Kinshasa nde to remercie qui était d'ailleurs mingi na soukape. En tout cas elle était tellement choquée que zanga kite kopesa te ba conseil parce que lui na Kinshasa to zaka mwa matoi mangongi tango kaya liboso ezwama kina no to zalaki na ba doute ebele et puis bandi moi ko bakita moi doute ezalaka ko persister mais avec liwa na mort d'homme boye ça commence à devenir très sérieux et sengeli ko zwa ba mesures et les bonnes pour pouvoir commis batela wana zalaki voisine moko ya vanda kana quartier
ya docteur ou oti kotika biso nazo proposer bino sikoyo bolanda une dame prétendument collègue naye oyo pe to kutani na audio naye asalelaki certainement proche moko et pas iwata azali ko expliquer un peu na ba condition nini bango kuna na musala bazali puisque moto yo atiki biso après ko uta voyage parce qu'il a utaki voyage na mekili ya poto to monaki même ba vidéo ezo circuler o ya salaki ko annoncer ka ko assister na concert ya Fali ya Bercy assistaki nango certainement et tolanda anano dame oyo nous ne confirmons pas ce qu'elle dit, mais du moins, Ezali, Malobao, Ezali, Tambolande, te proposer la Bolanda. Ensuite, nous revenons pour la Kokako conclure. Bozali, toujours sur DMTV, Nenge Tolobaki, et n'oubliez pas, sur vos abonnés, aux s'abonner, nous nous retrouvons tout de suite. Biso double mardi wa nako uta aéroport ay mala moko na bureau na yo ndeli kambo nako wana kokota na ba service nyonso kopesa biso so ba mbote ondeli kambo ndesa bo doublement eza na matonge lobi kuna ndibite ke to sa lobi to yaka balka so solution po biso to kokufa boete panique moko eza kuna loku to sala bien te to sala ki vraiment bien te nako ya mardi wana nako kota na ba service nyonso apesi muno so mbote on dirait ba doit préparer likambo mardi vendredi boye ba fièvre bandi ko sala ole akende ye mo aibike aoti na zone moko endémique ole akende mo razana médecin corps médical so amoni ke ba fièvre ezo persister il fallait que ne moko komitika na nini na sans rue kuna ye a se permettre akena nini na kombo na nini na médecin de nuit médecin una aka batali kabwe baboyi na bango ye akena nini oyo kombo na nini na ngale ma center baboyi nde ayo kozonga ni dasu wana batu nyonso ba infirmière nyonso basalaki nuit jour wana ba simbi futi pe ayena tongo pe atali asimbi nde sabe na biso na futi panique yindi kuna lona gomboso ozwa idete ne bata inerbe ba ye moi ça futi pe le PASS so vérité na batongo tellement que yem dans la nursine to ge poser problème to bi ma mère tala vie ayaki awa apeso amodo sko biso to suka wapi o ngape na ebi na ngaite na ebite yepeke aibete ke mbai nepe asimba kinani bandubola déjà we passe ka double futi mo una panique asimba ki paye. Merci beaucoup. Voilà Bossi Kolanda, la dame qui vraisemblablement pourrait être Moko peut-être, il y a des collègues à travers Canal, je pense, dans le domaine peut-être comme un médecin. Na INSS et probablement Kuna, mais c'est une information que nous ne confirmons pas, mais à la suivre, nous avons tout le monde qui panique Zali Makasi par rapport à l'entourage naïe côté à bas service, côté à Moussala, pour na bateau à Zalaki na bango en contact, bateau basimba qui est surtout pour na premier soin. Et certainement nous pensons que Sengeli Batouana ou Bango Moko Bazanina nous paniquer, celui qui va paniquer le Lenguana, c'est dire qu'il n'y a pas encore une prise en charge côté à l'État. Et Sengeli, ministre de la Santé, ou Bayeba qui déjà Kanaye, puis internat qui a Zalaki en quarantaine, et Sengela qui déjà que Batouana ou Bazako s'inquiéter le lot, Bako Zalapé, na disposition, il y a un service, il y a l'État, Bazal en quarantaine pour que Bazal a suivi la bango, du moins, qui 14 jours, moment où virus wana ta incubation nango pour la kota là parce que o ezali important pour la biso koyeba ezali que moto akoki ko transmettre maladie wana pas ya moto mususu sans nécessairement qu'il y ait moko présenter ba symptômes, ce qui est très dangereux. Donc moto ezali na ngo mi ebite ko ezali na ngo entre temps okoki déjà ko pesape bato mususu. Donc voilà DMTV ngo elingi zala na pointe ya actualité to koki pe lisusu suli sengeli to bakelo ba mo ezali ko senga na bato ko zala prudent parce que la prévention vaut mieux qu'avoir des soins parce que soki okozwa ba soins ningi ko lo ba maladie ezali déjà et to yebitende maladie ko suka parce que premier cas
il y a mort na maladie à virus Covid-19 dit coronavirus, c'est un médecin, un corps médical qui comme lui a koyeba comment se prévenir, comment commis battre la contre cette maladie, mais à Koufi et bongo biso na Kinshasa tolobaka nzete ya mobe sukutu epeli ezumoto et bongo nzeta kokauka donc biso ba nzeta kokauka esengeli totambola na kobanga makasi to tambola na ekenge makasi to appliquer vraiment ba mesure oyo bakonzi bazwi ba mesure oyo ba corps médical ezali ko transmettre na biso poto yeba na komibatela contre cette maladie oyo pronostic nango eza difficile ya kosala oyeba te soki ozwi yango soki yo kokende rapide to soki okobika c'est vraiment très très dangereux. Voilà tolingaki toya très rapidement pour que topesa bino information. Nous espérons avoir éclairé ba lanterne ya bato ebele oyo balandi biso. Nous allons revenir encore très très bientôt puisque l'actualité ezali toujours riche et kotinda biso tozonga toujours pembeni na bino. Nous sommes toujours aussi à la recherche des informations autokoki koya ko apporter na bino. GMTV vous dit au revoir avec espoir et à retrouver bino très très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous sur cette chaîne. Au revoir.